Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout ça na Ozil Baritone. Ouais. On est musique à maison mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, nous avons Borobinango, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. On Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Oui, bonjour, bonsoir. Na bande koyo so bolanda vidéo na nganga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na memeli bino recette na nga ya pomme de terre na fromage na matungulu. Mama Bijou d'or kande na lobaka la mutunyo surtout okuta na vidéo na nga o s'abonner na chaîne Mama Bijou te mais quand vous s'abonner na chaîne na nga vous allez jamais dessus. Bidor suivi masolo ya sika. S'abonner, tab j'aime. Partager vidéo nanga et Mama Bijou azoluka pour la bino yango. Mama Bijou do kande na lobanga la beta masolo, Mama Bijou do alaksa ba recette, Mama Bijou do asala ba publicité, Mama Bijou do atiaka ba information. Nazo la kisabino lelo recette nanga ya pomme de terre mélangée na fromage na matungulu. Pomme de terre nanga la rotia yango na four. Na la kisabino pomme de terre nanga na sina longoli yango ba poso na sukoli yango bien na kati na tokisi yango. Nazo la kisabino pomme de terre nanga nazo la kisabino ndeni na sala sauce nanga matungulu et puis ndeni na otia biloko nanga na four ti biloko nanga ekobela. Bo s'abonner massivement la chaîne Mama Bijou bozala jamais déçu. Naza ya lisolo mo ya obete la bino lelo na pourquoi lisolo ya ba selon ba prophétie ndenge ebimaka. Donc pour la mutu raté so écouter na chaîne nanga o s'abonner na chaîne Mama Bijou ozala jamais déçu. Merci na ba abonner nanga nyo surtout na ndé boza ko s'abonner na chaîne Mama Bijou en tout cas nazo CP la vraiment ba bisou na ba abonner nanga nyonso na la sabino sko biloko nanga ndenge nini nazo lamba. Mama Bijou do dans la sabino kande na lobi nazo la sabino ndé nini na sina tokisi pomme de terre nanga ebeli pomme de terre nanga tokisa ki oka na ma ya pamba na tie mungwa na bakisi mwa huile muke. Pomme de terre à Mama Bijou yango pomme de terre nanga ebeli nazwi sali nanga sani ya four nazwi pomme de terre nanga na tie ye boye pomme de terre nanga bon ça dépend kaka ya quantité mutomo na ndeni batu bakolia so ki omoni ke wi oza na ota msusu yo moko kokosa na o pomme de terre na o muke so ipe boza ebele osali ka pomme de terre na yo ebele ndenge nini eza ça dépend ya pomme de terre modèle nini oko salela mais nga sikoyo awa nazwi nanga kaka matungulu nanga 4 ya minene nde na kati pomme de terre na sina tia yango na sani nanga ya four nazozela sauce nanga ya matungulu ebela matungulu nanga yango yo Mama Bijou nazwi 4 matungulu na kati ye matungulu nanga yango yo na fungoli déjà réchaud nanga matungulu nanga la tie mwa mai mukie na matungulu na tie mwa mai mukie na matungulu nanga Mama Bijou nazwi huile na tie huile na matungulu na tie eza nango ai comme pour kokozwa na yo ai ya mbuma okati
otie te ail na yo mais nga na préféré kozela bino ka ail ya poussière ail yango eza wapi comme okozwa ail na yo ya mbuma kati kati otie na kati mais nga natieli bino ail ya poussière. Maman Bijou nde ka naloba vraiment ba épices ezalaka vraiment obligé te hein ba épices ezalaka obligé te bino bolanda ka recette o Maman Bijou azosala na zwi pomme de terre na kati matungulu parce que mutu ya mutu azala ba épices na ye oyo ye apréféraka na zwi épices na nga ezala ba épices ya ba légumes ya ba gemise na sopi na tie épices na nga gemise likolo na bakisi lisusu mwa oyo moke sikoyo Maman Bijou na bazi kotourne matungulu na nga ebela matungulu vraiment eza ebele eza vraiment recette na nga vraiment eloko edomine ayo eza pomme de terre matungulu donc c'est ça comme pour okosala eloko moko ya kokalinga pembeni okokosala mapapu okokosala spireng okokosala elaba na donc n'importe quel eloko okokosala mpona ezala accompagné na biloko oyo Maman Bijou aza kosala. Ngai yeyo nazobelisa matungulu na nga ebela tozozela matungulu ebela comme ça nalakisa bino recette na nga ndenge nini na kosala ye ntina suka donc Maman Bijou ka nde nalobaka mayele esilaka te toapprendaka chaque jour donc mutu toza wana mpona koapprendre mutu moko te aleki moninga na kolamba biso so tozodébrouiller mais donc eza kaka ke il faut kaka koapprendre il faut kosabone na chaîne ya Maman Bijou surtout bajeune fille jeune maman il faut que s'abonner parce que bobanda kozwa 1 plus donc Maman Bijou anga na betaka na nga basolo Maman Bijou dort à Lambaka Maman Bijou dort à Lambaka Maman Bijou dort à tiara ba information Maman Bijou dort à pesa ba conseil oh nazolinga lisolo ko betela bino ya ba prophétie en tout cas eza vraiment motuya il faut koyoka yango pona koyeba ba prophétie nini oyo muto koki kozwa na oyo koki kozwa te donc nazo préparer ko betela bino lisolo moko ya ma copine en Guanzo donc il faut koyoka lisolo wana parce que ekopesa kaka conseil donc vous s'abonner na chaîne ya Maman Bijou massivement vous allez jamais dessus mutu nyonso tout ça a besoin Maman Bijou atia publicité na yo na chaîne na ye pourquoi pas luka Maman Bijou solo na Maman Bijou donc Maman Bijou atia publicité na yo na Bidor TV eza nango kaka mpona ba 1 plus c'est ça donc quand nde nalobaka ke bokomesana na bino epi bosi bomesana na bino chaîne na biso ya biso nyonso bosoutenir Maman Bijou na baconseil na baprivé bobengaka nga bopesaka nga baconseil Maman Bernadette na orem na Maman Bijou alambaka na lelo na lambi donc c'est ça quoi Maman Bijou nazoloba toza na salon de coiffure oyo ezobongisa bato eza salon de coiffure ya Maman Justine Maman Justine na quadrate quoi so oza na bakoli na yo ya kotinda pourquoi pas luka papa prochaine na biso donc papa prochaine aza na dépôt na ye na orem luka ye tinda bakoli na yo bapine tosombani pa papa prochaine so otindi bakoli ezala vraiment motema pio parce que koli na yo ekoma malamu nasola bacontener donc yemta bandango kwa donc suka nazobelisa matungulu na nga awa il faut na récupérer moi pomme de terre mokie matungulu na nga ekomi na récupérer pomme de terre mokie parce que musu na otiango likolo matungulu na nga yango oyo ebeli il faut obelisa matungulu makasi parce que tawa tokotisa yango na four et oumela nango lisusu te matungulu na nga yango oyo lota matungulu ndenge eza kitoko matungulu oyo kokotisa yango na sauce ya makayabu matungulu oyo kokotisa yango likolo ya biloko nyonso tu kwa mokolo mosusu olakisa bino ndeni Maman Bijou asalaka basauce ta ya makayabu kande na lobi basauce ba modèle akolamba echangeaka net oyo mpe soki otia yango na sauce ya makayabu eza nango pas mal donc matungulu na nga ebeli kitoko koki kosala boye ozwi aubergine otie ozwi paprika otie nyonso tu epe otie yango na makayabu na yo bon nasilisi kosala matungulu na nga
Maman Bijou na bandi kotia matungulu na ngali kolo ya pomme de terre. Pomme de terre yango ya ngande na sali yango mokie parce que ça neza monene. Pomme de terre ebili mokie. Voilà. Matungulu na ngai yango oyo nazotia yango likolo ya pomme de terre. Donc ezala midele ebele tosala ba gratin. Oh, ce qu'on a la sabino gratin nanga na osala pomme de terre mélangée na matungulu. Donc matungulu pende bini lokola na sopé le ka légumes likolo quoi parce que matungulu pe eza légumes na ti matungulu nanga ebele. Matungulu nanga yango yo. Quand de la bino pomme de terre nanga ebimi muke. Donc naza na temps otokisa lisusu te. Matungulu na ngai yango yo. Nazui matungulu na ngai yango na tiango likola pomme de terre na nga. Nazui fromage na nga. Oh na sombi yango na Lidl mais eza na ba magasin presque tout. Fromage na nga yeyo. La ligne na banda ko tsesko fromage na nga likolo ya biloko na nga. Likola pomme de terre na nga ba fromage na nga yo basi ba kata carré. En attendant, on a fait déjà four. On le four nanga. La bandi ko poser fromage nanga likolo ya matungulu na pomme de terre oh Maman Bijou à lambi. Donc mayele ici la kate oh penza soko saleli banata na babona ni bana ba osepela donc tolemba kolesa bana bafufu bakebo faut que changer bango pe biloko kolia. C'est bon, c'est ça. Nous allons dans modèle forme ya sani nanga ezali. Nous allons fromage presque partout. C'est ça. Côté ici fromage nanga partout et kangi matungulu nanga na se ndabo tikali ndenge kanda na expliquer bino ke na moni ke pomme de terre nanga ibimi moke na zui ndamba pomme de terre on a récupéré aki na bandi ko bakisa e likolo na bakisi pomme de terre nanga likolo awa. Pomme de terre, vraiment, il faut les ébélés au sentir, penser que le fromage et l'oignon surtout est bombami. Mais c'est pas grave. Pomme de terre, on a yo. On a baki si pomme de terre ici sur le colo. Après, on a kozwa fromage, rappel anga. La bandi ko sauce fromage rappelle na likolo. D'abord liboso na tie pomme de terre, na tie matungulu nanga, na tie fromage on a la kisibino na kombo ya 15, na tie lisusu ndambo ya pomme de terre, après na yeko bakisa fromage rappelle likolo ya plat nanga ya recette nanga. Donc na tie fromage rappelle pembeni ya biloko na ngai. Siko Maman Bijou na nina taye na four et puis na olakisa bino ndenge nini e kobela ba maman na biso ya première classe, Maman Sidonie, Maman Angèle, Maman na biso Viviane, Maman Mégé, Maman Kijabon, ba maman ebele donc à première classe. Bao ba s'abonner, merci. Bao pe bo s'abonner, te bo s'abonner na chaîne à Maman Bijou, vous allez jamais dessus parce que Maman Bijou a la saka ma recette. Bon, nazo tia sikoyo recette nanga la four et puis na oya ko lakisa bino ndenge nini eko bela à toutes. Na lobaki soki pomme de terre nanga ebeli na komanke te ko ya ko lakisa bino ndenge nini pomme de terre nanga eko bima bino mo bota la pomme de terre o ndenge za kitoko ndenge ebeli kitoko. Nazo meka ko kata ngo epina lakisa bino ndeni ni boromona na kati ndeni pomme de terre oyo eko bima ezala batumi batuna nga Maman Bijou durée à biloko ngo na four ezalaki combien de minutes
biloko nanga oyo vraiment ekoko zwanga ba 30 minutes mais nafungolaki four nanga tina suka natiaki na 280 donc et puis four nanga ezalaka na système ya mopepe donc je sais pas comment je vais dire mais nafungolaki on a 280 après natiki yango 30 minutes nde biloko oyo bomoni biloko nanga ebele. Vraiment beau s'abonner la chaîne nanga bozala jamais déçu. Mama Bijou donne na lakisa bino ndeni na okatango et puis ndeni boromo na ndeni ne kobimana sani. De terre nanga yango yo bota vraiment ndeni ezokata na kitoko. Donc Mama Bijou do asali bino pomme de terre, atie bino matungulu et puis atie keze et puis abakisi lisusu fromage râpé likolo. Donc natie matungulu, natie pomme de terre, natie matungulu, natie fromage et puis na kotia lisusu fromage rappel likolo ya biloko na ngai. Donc pomme de terre na ngai yango ebeli kitoko. Mama Bijou do na lakisa bino moi partie ya pomme de terre na ngai ndenge nini ebimi. Donc bo s'abonner massivement la chaîne ya Mama Bijou bozala jamais déçu. Ta la pomme de terre ezokata manuko la gâteau. Pomme de terre na ngai yeyo. Pomme de terre nanga bozomona eza vraiment mélangé na matungulu. Pomme de terre oyo eza kitoko makasi donc bomeka bosala recette oyo bozala jamais déçu. Mama Bijou do ali vraiment leka. C'est la tino kitoko na ninga mokete donc kitoko makasi donc pomme de terre nanga yango ebeli bozomona matungulu bozomona des pommes de terre ezali et puis fromage yango eza lokola camembert. Fromage oyo français balinga yango donc eza vraiment kitoko bomeka bomona ki emballage ya fromage nanga ndenge nini ezali eza ba caisse normal te eza ba caisse oyo to benga yango ezala moi solo donc eza camembert eza ya ba français fromage yango eza na ba magasin nyonso boluka koko mona nazo pesa lisusu mbote na mama na biso na mama Mado spaghetti na Belgique na pesi mbote na nga lisusu na mama na biso Yvette Okito na Berkane Yvette Okunji na Hollande. Bo s'abonner la chaîne à Mama Bijou massivement bozala jamais déçu. Na pesi mbote na ba camarade na nga surtout ska bozali Bijou la Blanche na Congo. Na pesi mbote na ma jolie na Belgique, na pesi mbote na ma copine privée, ma copine à Tongo Meje na Quadrate, na pesi mbote na ma copine privée lisusu parce que ya sala azua quoi, maman Magui. Maman Magui na ngamo na Belgique quoi, ma copine privée. Na pesi mbote na Mami Zaina na Congo. Na pesi mbote na bandeko na nganya surtout famille Mosi Bijou Mosi alinga bino mingi ya Derrick Mosi en tout cas autoza ensemble Mama Bijou do alobi ba bonne année na bino parce que mikolonio surtout to pesa ka ba cassette ba dozaka ba bonne année ba joyeux Noël à tout le monde ba ya bido suivi na Congo on est ensemble calamité ba projet na biso ezako kokisama boutique na biso to kangaki tozo fungola boutique ya munene makasi na Victoire. Vous allez jamais de si bon mona boko na kola kisabino et puis na hôtel bino adresse bon mona boutique na biso ya sika ndenge nini et kofuma madonna mutunyo soza a besoin Mama Bijou c'est la publicité pourquoi pas je suis là pour vous chaîne oza ya biso nyonso pour s'abonner vous allez jamais de si bon moni pomme de terre na ndenge bimi pomme de terre oza kitoko makasi ata so yambi ba pa osaleli bango bokozala ba pa na ba ko sepela et puis okozala jamais de si kande Mama Bijou alobaka. Moi kolamba, moi biloko ndaku ozo présenter mutu biloko na moi ça na kitoko et ça la bien et ça la epesaka appétit. To contrôler ba fourchette na biso, to contrôler ba lutu na biso, to contrôler ba nzungu na biso, to contrôler ba serviette na biso parce que yango yo surtout ça la partie ya moi si pona moi si azala moi si parce que moi c'est ça ka manzaka te, moi c'est ça ka ba silté, moi c'est ça kaka ba produit parce que koko za na mutu mususu aza biloko ndaku te metala armoire na e biloko côté lisa nzoto produit ko ki jamais kozanga mais o nyo surtout za partie ya vie ya mutu donc vie nyo surtout yango donc maman la biso qui encore c'est la bosse na 0 nzambe bolimbisa maman Gracia na Quadrate toza ensemble maman la biso moi c'est papa chancelier na colonne toza ensemble
nayoka yoka la Maman Chantal quoi. Faut s'abonner massivement à la chaîne Maman Bijou, vous allez jamais déçu. Maman Bijou a fait ça en conseil. Donc kitoko moi si ezana makambo ebele donc moi si vous allez complet, vous allez na biloko ndako kitoko, vous allez na biloko maquillage oui pourquoi pas ekoko zanga te mais tout se contrôler pe na biloko na biso ndako parce que yango na pe ezozala ba fait là et pas ya basi mingi. Bye.